kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Tant nzamba le baka oui, to muta mukeko le ba jamais non. Tant afunza mafungula ka ba porte. E yo nanyo kanga. Eh, dans la deux sujets sengo. C'est pas parti ou pas? Que mi bale tout ya poto bazala ba aventurier te. Contrairement de ba mi bale bazaka ba aventurier surtout ya France. Bakabola ba mboka surtout ya Londres bazaka batakis. Surtout ya boy bazala kabatabu. Surtout ya batakabatabu. Parce que RK Muchanga nous a prouvé que parmi les faux il y a aussi le vrai. Nous la takano kanti pena RK ko bala kayo. RK ko bengsa ko na poto walo kuta ako bengsa ko te. Sko bo le kapé na banani boy ko dembo ko loba ke non Naomi biloba loba na biso auto zalaka nango ya nini o ya pat. Na obolia kuna zakani. Mbala nini subolia kuna. Soki pe lo ni ba makido nde lobisa ka biso biloba loba ya limse to aka bato ta fala toa. Yabe kamusinga yeba kamusinga makasi na makambo ya basali nga nanzimaki te ke yabe okamwisinga makasi. Tu m'as fait étonner, je suis étonné jusqu'à likambo somo place nini o balaka somo mobali okufeli mwasa kufeli mobali il fait une année 2 ans à se remarier boye bisanga perd sa vie hein. Oh nabi bino yabe abala soki pasha abala mwana ya age na ye abala mwana yo ko bota yabino ni na kati. Tokote na ba bébé soka na réseaux sociaux nga kuna ande ko ne mongo so to ko kene bo to ko kine bo kila to kene ngana ya bende ko na nga mongo isola iso. Vous avez bien vu la vidéo? Comment est-ce que Yabe a présenté Libo ko mo ba la Fukameli? Est-ce que nataka votre papa nti papa ta Fukameli ki Yabe? Bo moni vidéo yango bi bo moni yango te. Nataka yi papa nta. Est-ce que Fukamela ka Yabe boy? Paix à son âme. Ndé tata ndenge papa la sa Fukami. Comme on appelle la zoé bate bandeko babombelenga kombo ndenga afukama kiboye yabe apose liboko ngali bale elengi yaya yabe bala na yo yayo za na fleur d'âge. Na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Tout le plaisir pour moi de savoir que vous êtes nombreux, hein, vous avez belé à Kolada Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la giga, la fille qui dérange sur GI Télévision à travers l'analyse Oyo Borumesanango. Hormis que je m'avais invité face aux caméras pour te me caper par rapport à ce sujet. L'on a moins sengo, l'on a qui bien, non qui lengi, non qui sentiment, non qui goût, la sepeli, babi mboula tezo beta sukalango et katanaka. Partagez pour moi, likez. Kabela Moninga les solo. La Pessimbote, Nabatus Bongara Jemima Ibele de partout. La Chine de Karine Mokondi, la baronne. La Pessimbote Bakote Kuna. La famille Libota de Bervi Kondi, la patrona. Oh, bozo consommer mi à madre.
Mia madre, mia madre, vous consommez avec sans modération. Ndeka to kenda ki na mon âme, to kende pe na mia madre bongo, bayoka sang, bayoka douleur. Couple tension, Karine Mokondi la baronne, motema Evi qui coule, couple tension. Tande ba luka Evi, mais ba mona éviter. Boende za la rabia discrétion. Il y a une base à moi. Alors, on appelle si merci encore une fois à 4 fois boss depuis Paris par rapport à ma soutien à yo et Sama de mon botenayo pour la soutien à yo de partout. Et merci aussi beaucoup à les pétroliers de Dallas, Jibe Kumaluta, les lobos et Asalangaka bien, balobi bolamu et Futaka. Voilà, merci beaucoup Nayo, merci encore une fois à maman Belgique depuis la Belgique. Bambotino maman. Merci à qui encore toko zonga. Merci. Maman bangango ndi esile. Merci na maman Bobini depuis Paris, maman Rosine depuis Paris. Merci maman Hortense, maman de cœur, ma mère, maman Hortense depuis Paris. Parce que on a rajimi ma ibé na ndable moi trop. Na krakabine moi koleka. Botelanga, j'aime. Bo partager lenga. Bo like lenga. Bo s'abonner. En tout cas dans les 5 mois. Avant la balabino, na tibno moi vidéo, toute ta vidéo et puis on a zonga, na commenter, vous comprenez place ni sengolange outil, babi mbula te beti et kataka, babi ata bouton le kimula indeni tongo et tanaka, babi tongo nzamba le baka oui, to muta mukeko ba jamais non, tanga funza mafungula ba porte, et yo nanyo kanang, nana 2 sujets sengo, mais to lobe lango. Le banan moko pour la lusu moko so na mafungoli na ngoka ngo et c'est ngaka temps et c'est ngaka na jour c'est ngaka na année c'est ngaka na mois c'est ngala heure c'est ngala minute c'est ngala seconde pour nzamba sala sko tangu ne yango on regarde un peu la vidéo et moi je vais revenir pour la commenter pour ça vraiment plaisir hein? Voilà, merci beaucoup à vous tous botalanga tout à nos vidéo et pesi nge sengo et pousser ngala ya koloba on regarde. C'est pas parti ou pas? Fais bisous papa. Eh Dieu. Papa. Tu vas laisser avec papa. Mais tu m'as pas demandé tes frères et sœurs. C'est qui ton frère, c'est qui? Abraham. Ton frère, c'est qui? Abraham. Alors, ta sœur? Voilà, merci beaucoup. Je crois que vous avez le langa. Voilà, Moni, votre star, votre artiste, Naomi Barcelone Barça. Mon thème ya RK Muchanga. Maman na barak. Ngala yoka comme RK Muchanga kala. Lelo Naomi Barcelone, elle est à féliciter. Pourquoi je dis qu'elle est à féliciter? Parce que Naomi Barcelone a zupé tant et belé à bolingo ndenge moka na coquette na beauté image. Ndepé Naomi Barcelone a zupé tant na RK. RK Muchanga a prouvé biso lelo que mi bale tout ya poto bazala ba aventurier té. Contrairement de ba mi bali bazala ba aventurier surtout ya France. Bakabola bamboka surtout ya Londres bazaka batakis surtout ya boy bazalaka batabo surtout ya batabo parce que RK Muchanga nous a prouvé que parmi les faux il y a aussi le vrai. Et combien d'années basali Naomi Barcelone RK Muchanga botina Naomi bébé na bango barak
hein botala âge à mwana wana. C'est déjà une grande fille. Hey, elle a dépassé 10 ans, c'est déjà une grande fille. Parce qu'on a fille Moboye à Star, fille Moboye, elle a tableur, on a mis coussé, et elle a tableur sexy. Fille Moboye va taxer, va communion, parce que Barcelone va taxer, va communion. D'abord, soit mon fille légère, soit mon fille bendumba, soit mon écoute à s'exposer dans les réseaux sociaux, écoute à ta bien, t'es pour la table à commenter. D'abord, salut peu bon ça la télé nayo. Barcelone ta ma bé, Barcelone salaboye, Barcelone so mato kita. Donc on est RK lingara na eka Barça bongo. Moi quand ninga la tableau na sexy wana. Eza rande goût ya RK Muchanga. Eh, ya lingara moi ce n'est azala moi hein, vous comprendre hein, moi ce n'est azala moi sympa, azala moi sexy, ya ngonda craquer là Naomi Barcelone, côté qui sexy naï, côté un peu à la fofolle, côté un peu mon na ba rôle mutu ya boya le place au motema ya RK Vanda et pas Naomi Barcelone. Combien de filles à ba théâtre ba roda tout autour ya RK Muchanga Zwabango. Il y a aussi des comédiens, des comédiennes. Pour que la comédienne, oh, yo ba lukandi ba baby c'est la Naomi Barcelone relationnée na RK. Ba koka ngote. Tala ba ke monde ba comédie ba lingani te, ba lingani na ba ngote. Eh, ndepé biso be monde na biso pe ya te ba comédie pe ba chroniqueuse, ba chroniqueur to lingana te. Oui to lingana te. Ko lingana te za partout. Kolingana te zakate kaka o na ba comédien ba nini. Mais ya ba comédien de leki mwandelo. Bato ba osalaka soni na ba communauté tout, soki ba Nigérien ba traduire ka lingana na biso na ba anglais to sambwa nde ko sambwa. Ba ivoire ko ba koma ko mwa lingala. Ba camerounais ba koma ko comprendre mwa lingala. Ce sont des artistes comédiens. Combien de personnes au ba sala makampo ke ba pandali balo ya Naomi Barcelone. Boki sonye. Boki sonye. Bo comprendre que nzambe sera le bi oui mutako ba non zate hein. Et là on a CP non pas bar ses amis. Discrétion. Discrétion. Ba te belé baza surprise comme mona Barcelone a bimi mboko. Alexis pena que non papa la aza nauti na moi nauti na ACK parce que na ACK ba te ba plus discrétion na ACK ba yebi ko la tout combat spirituel ndeni ba bundara na molimo ndeni ba sambela ba kota na profondeur asalika discrétion abombile ba proche oyaye ba surtout quand ba monier. Moi je crois que na ba toto bébé qui non na au voyager qu'à la coquette ça et puis à part la coquette Mimi Kabongo. Donc, abombi likamuna ye. Oh. Bah, c'est fallait voyager. Bandakala. Bien, on va na réseaux sociaux. Ah, ma camélé, quand il y a président Caleb. Oh, président Caleb a escroqué. Ce qu'il a escroqué, bon, on boye. Oh, boye. Botala, on a réseaux sociaux. Botala, on a réseaux sociaux. Ce pédara, il y a sauté à l'écouter, il va répéter. Mais malgré ça, RK Muchanga bi ma femme oya potonanga. Merci beaucoup papa. Olongoli Naomi Barcelone Sony. Au-delà ya ba qualification sur ba pesa kai. Olongoli Sony. O azo bimana lalu, bozu lalu à terre nae, alongwa nae pe comme pas rien te foku. O akobi bimana lalu. Tout ça pour ka bo bébé saka motema ya RK. Ba fuite wana tout biloba ba tout wana ba bimisa ngona ni ba comédien ba pesi ba chronique mama ya poto bozwa matière bo ebite Naomi Barcelone ndinga za bongo akoma bimana lalu maleba na ndeni lalu maleba na mobali kitoko ana mwasne ape a majeur azape na chérie. Mais bon, là, tu sais que Naomi Barcelone, la lou maleba, pourquoi? Pour que, et ça là qui est découragé. Or, bah, on l'a mbele avec ma caméra, bah, au sala. Mais diable, aïe.
kaka asala kaka kino embrouiller RK bi non yene mama ya bana nga na vie esengaka patience so lelo boy Naomi Barcelone atalaiki nanga star nanga Naomi mbali basilite banda kala bengsanga nenga te na bunda ka nga moko akope ko tricher akope mbali mususu pe boye a bénéficier te mais tale sengo ya RK muchanga tanga ko ya mwasi ne na mwana bango tala la regarde la joie na pas RK. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait énormément plaisir. Comment on a le lobo et pote comme facile pour la partie comédienne à biso. Maman Kalunga ote ko kende, maman Karine Pala, azakuna la poto na bébé na biso na papa. Notre maître, respect. On a maître et papa langa, avocat papa langa, paix à son âme. Et c'est le plaisir comme on a les artistes, comédienne, bazo kende pe libana mboka. Ça écoute comme ça on dit nda kuna bango. C'est comme ça pote ndé ati na coin. Ça mon lango za la souté. C'est ça ce qu'on veut de nos artistes. Moi ba voyage wana. Ngala o conseil ku tu barse. Yaya ko bateke ona kei pona tika desmena zonga yaya vanda. Fana na yo yaya chaîne ekufa te odo coacher otina mbonga tournage yo tourner na poto basangiseli yo awa na scène jouer fanda kuna luka mukanda soko beta 5 ans apoye ko wela ko zonga na kisansa te nini ezalaka na kisansa. Qu'est-ce qu'il y a ici chez quoi bakroni mama oya poto bobane ko finga bosala ba émission Barcelone yo oso rêver vie na kinduma no sala kana théâtre na late no ngo lata kano kanti pe na RK ko bala kayo RK ko bengsa ko na poto walo kuta ako bengsa ko te sko bol le kape na banani boya ko dembo ya ko loba ke no Naomi biloba loba na biso oto sala kana ngo ya nini o ya pat na obolia ka kuneza kanini mbala mini subo liaka kuna suke pe loko ni ba makido nde lobi saka biso biloba loba ya limse toto akabato bata fala toa otaka point na ba vie ya batu te bino ba kroni mama na ba kroni papa bino ba communauté optoza nango oyo obo réfléchira bien te botaka ba point na ba vie ya batu te parce que point eza ya nzambe botaka virgule. Même pas point de virgule. Vous point de tour. Vous virgule. Vous point virgule. Virgule la point de virgule. Virgule pour montrer qu'il y a la souki à continuité ou les anzambe. Oh, pour te bakangite. Il y a d'autres personnes qui ont le démarche à porter la coulisse. Oh, bon, la bango le sous libana mboka. 2023. Année de surprises agréables. 2023 yaya kolala te konimba te occasion esengi ya bambo kwa le bima esengi le occasion esengi ko bala le bala tuna volonté nzambe ye oui toleka ye bala na succès na yo tala kote tu yana abala na succès na ye bientôt civil na religieux na succès na ye ma coco motema ya beauté image te merci beauté image na pesi yo bambote mama bambote belé. Ah non, quand j'ai vu ça j'étais très émue. Non qui bien habillé Barcelone pour nga mona Barcelone quoi Karine Barcelone pas fina que trop le quoi Karine Barcelone Karine pesa za mo be mo mutu boy au moins mo nzoka de sérieuse Barça pe mutu mo lo yengi le nzoka de sérieuse Barça bon ba trompa batou au moins comme si à mon boulou mais à mon boulou té une femme très sérieuse que Barça bon o bazala mo lo yengi le basi malamu nde ya kobala mais baso ya mo malili boy mo nyenye ba cabinet molili o tali pe bo kamwe ewo
Et pas ne circule encore yaya. Bino zela bino ba kroni mama. Obo saila ka bas émission. Bo loba ka yango kie. E aka muchanga ko tikala ka ko bengsaka Barcelone te bo beta même na ba gazon. Bino ba nzambe ya YouTube. Bino to bo ko décider pour la vie ya bato. Boya ko décider. Boya ko décider. Boya ko décider to betele bino maboko. Ba superstar, ba to bala ba communauté, to ose pe bino ba maboko. Ba to bala communauté o ba sala ka ba mabe. Ba communauté o ba yaka ko dénigrer ba ninga la bango. On vous attend, venez. Approchez, venez. On vous attend, communauté de ceux qui paient des nines. Oh, on vous attend, venez. Vous m'avez demandé combien? Pembe. 100, babi on y 100 placerie placage. Nicolo ma fout à l'encole ko rajeunir na kozongo bébé. Non, mi Barcelone ya ko liambala na poto nanko. Mida. Non, mi akuna. Esse. Non, mi akuna. Maman internationale dans l'Afrique du Sud, non, mi dans Paris. Yaya, to limite la ba vie ba tuté. Erka muchanga bravo. Bravo. Yo aloka ba mibali ote boyo yo kuti. Yo bosala coutumier. Na Barcelone. Moi là na 4-8 ans mais le loi qui ba misu ba balanga ba même na ba alliance. Ti lelo to la bona kisasa. Tala olebo za bafana kwiti ya mutu moko boye. Ya bunda sambela nde makasi nde. Obimande mboko mobali no asa to abengisa yo. Po yepo za foza mwana poto. Po mobali no mwana poto. Me yo za wana kaka malanda ngulu zo kumsaka muninga no mwasi. Sia. Nandene. Nandene yango. Sia patata. Na chango sous video yango po ese pesa moyen temps. Ese pesa moyen temps. Nde ba okende na nini na so chariot so nini ba okende nka be esengweleki na mi Barcelone na katia putu na okela tanga hiver okela tanga ya printemps okela tanga été wana ni automne oni bozana bino na poto bona saison ni kuna printemps été automne ni to yeba ngome tokenda te yeba mkono okende kala ebi nyonso na ebi tout. Il a gagné. Printemps, été, hiver, automne, na kendate. Mais, t'as na bien. Bosso na komi. Na epele non hiver e bandaka boy suka boy. Printemps bandaka be suka boy. Wana na na mutu. So na comme quand la poto na ko s'adapter. Pour ada na sina bien go déjà. Tout un vidéo ngo se c'est pesanga et bon to zonga siko. Pona la DCG moko ya bisenga yi bisenga na obi Barça commune à Paris yi bisenga mi dabo commune ndenge moko na Barça bisenga yi ata ozamu kanda bisenga yi Barça pe akozamu kanda bisenga yo au comporte tout à l'heure non. C'est pas parti ou pas? Fais bisous papa. Eh Dieu. Laisse avec papa. Tu vas laisser avec papa. Mais tu m'as pas demandé tes frères et sœurs. C'est qui ton frère, c'est qui? Abraham. Ton frère, c'est qui? Abraham. Alors, ta sœur?
vous venez encore de revoir la vidéo parce que ça me fait énormément plaisir. Yanga na sepela na bonheur à baninga. Tant que vous savez la baninga, il faut que la canne ma beaucoup. Faut que bravo. Bola muno et lekebele. Enfin aujourd'hui Normi Barcelone na katapoto. Poto kanga mina nteya ya bato bo chola bango po bo na poto bo mona bango na poto. MC oza kuna na poto kuna ou oza mukanda te mais eka lobi lobi après 2 mois 3 mois zui mukanda parce que la grâce et outa pas na yeme. Le dernier mot lui revient. De voir que tout a toloté parce que le basou que ça y yeme qui peut en décider. Voilà. Ha! Changeons un peu de registre, changeons un peu de chapitre, changeons un peu ma kamangonde ne kozali là. C'est quand la commune a kamba ya B. Ya Benita, ya B. Ya B. Ya B. Benita. Ekalanga. Mwana mongo. Ya B. Ngamo mama. Ngamo mama. Ah. Ya B. Yeba kamusinga Yeba kamusinga makasi na makambo ya basali. Nga nanzima kite. Ke yabe. Aosa makambo basali. Nga pena ni na zabo ejema ibele. Nanzima na ngai te. Ke yabe akoko sala biso makambo o yaba sali. Yabe okamwisinga makasi. Tu m'as fait étonner, je suis étonné jusqu'à... Oh malikambo somo. Nalobi ba juge, ba magistrat, ya YouTube ya approché. Devant. Boka bwana, eza débat. Ba msu avani liboso, msu ba eva na sima. Ba magistrat ya YouTube, ba juge ya YouTube. Bato balobela ba vie na bango te, balobela ka ba vie ya bato. Bato akopesa ba leçon de morale, j'ai besoin de vous approcher. Bon la kisanga ata na l'état. Place nini o balobela que so mobali okufeli mwasa kufeli mobali. Il fait 1 année, 2 ans à se remarier. Boye bisanga. Te bino boda ba juge. Loka bokena kotanga so pe na ba inikin. Bokoma ba maître avocat. Bino ba avocat na ba avocat. Boye koye bisanga. Na article nin ba koma. Soki yo mwasi okufeli mobali, tu dois faire 1 année ou 2 ans avant de se remarier. Venez me les montrer. Venez approcher boya. Ba faiseur de leçons boya nanu. Maman nanganza. Nabi ya Benita o bozolo ba ya Benita. Alakisa tina minita suka comment? Alinga papa la biso nta, papa nta. Yabe, alakisa ki tina minita suka comment alinga ki papa la biso papa nta, ni bo bengo yanta. Kaka na maladi na ye. Kaka na ki mukolo na ye, parce que mutako mukolo ba faiblesse pesa la non yaya. Même si yo tona na ba 3, mais ya suka kana 1. Même si yo tuke olingati ki nkolo ya suka kana ba quartier 1A, o supporter. Ba mikolo ba mama kamuna bango, faut supporter mon so olingi bango. Suko yabe a supporter mo bala bongo. Elle était comme une boniche, elle était comme une nounou, nakata ndaku. Pourquoi? Parce que elle ne peut rien faire parce que mon bali moro boé, malgré qu'il est médecin, mais aza mo maladie mo boé, oyo ezo senga mwenke, ye azala pembe ni na ye pour na ko soutenir ye. Bandeko ba bolingo, boyo kanga moi bien. Ouvrez bien vos oreilles, boyo kanga moi beto sola, moi moké. Mais Yabé, elle a été fidèle. T'as la réalité, les canaliba la terre.
Parce que mobali mobo déjà comme il y a net mukolo yaya makam susuko akosala ngo suye monte pour on est sans tabou te makam so kosala ngo suye monte faut ma réaction faut qu'on bouger makasi faut qu'on ça va physique makasi pour ça là et moi parce que pendant tout ce temps là Yabe a souffert de ça, elle a supporté. Parce que le quoi papa t'a koufi. Donc il n'est que comme 6 mois, ce qui peut 7 mois, comme le bossal en calki, to boité. Yabe fallait baller sous terre. Yabe ne pouvait pas refaire sa vie, hein. Oh, nabi bino. Yabe abala sur pacha. Abala mwana ya âge na ye. Abala mwana ya ko bota. Yabe no ni la kat. Tokute na ba yabe so soka na réseaux sociaux. Ngako na ande ko ne mongo. So to kene bo kila to kene ngana ya bende ko nga mongo isola iso e bongo bino baba nani pa na bino baba nani aso be muluba so pe mo kongo so pe mutabandundu so ko za nani mais ko pesa la leçon de morale là so ka indeli ya bibo kene bo kila njela mo ko bino bangala bino bangala Yabe a subi l'humiliation. Bana ya papa te ba beta Yabe na poto wana bloso mona ba image. Jeune fille ne so pas mona ka so pia comme nanya ngona poto a randa Yabe vie dure. Et pour que abima na esclavagisme ya famille wana. Il a fallu une personne à côté na kata vie na ye. Il a fallu appartenir à la famille mususu pour qu'il a senti un peu à l'aise. Il faut perdre Yabe na ba souci. Comme il y a une personne, enfin, à sa jeune, jeunesse. Ça vous a dérangé en quoi? Il y avait moi, la maman, la bino, moi, la tata, la bino. On va occuper ma vie, ma foyer, la note, sur le web, beaucoup la ramiba, la mandat, beaucoup occuper ma vie, la foyer, la note, occuper ma vie, Yabe a bali nanko, pe la canaille. Oh, Béni a bali nanko, pe la canaille. Et subino. Ça vous a dérangé autant? Et vous avez battu, vous avez battu sentiment, vous avez battu falatoa, vous avez battu mais franchement. Il faut vous mettre enfin, on s'est débarrassé de cette femme. Parce que nous avons comme il y a mususu. Et donc, c'est que va bien elle aussi, elle avait le droit de prendre parce qu'elle s'était mariée à votre père. Donc, elle a le droit d'être que veuve. Et mais la veuve ne continuera pas toujours à être veuve. Parce qu'elle a le droit de se remarier. Et aujourd'hui, à Bali, à Bala Pacha, à Bala, moi, à Joko Bota, ça vous a dérangé en quoi? Bon, famille, tout à l'heure, vidéo, on peut ça la bino moi, hein? Maman, on va regarder la vidéo. Regardez bien la vidéo, comment est-ce que Yabe, elle était joyeuse. Elle était comme ça. Quand vous criez, regardez, je vous laisse le temps de regarder. Vous allez voir ça. Regardez comment est-ce que il y a eu la joie. Et vous allez comprendre certaines choses. Il faut apporter la rabisso bonheur. On regarde la vidéo et puis on va revenir. La vidéo, comment est-ce que Yabe a présenté Libo comme la Foukameli? Est-ce qu'on attend à votre papa ne sait pas ta Foukameli qui Yabe? Bon, mon vidéo en gobe mon yangote. N'attend à y papa ça. Est-ce que Foukamela Yabe boy? Paix à son âme. N'est tata ndenge papa la sa Foukami. Comme on l'appelle la Zoé Bate Bandeko. Babo Meleka Kombo. Ndenga Foukama ki boy. Yabe a posé Libo. Ngali bale elengi yaya. Yabe bala na yo yayo na fleur d'âge. Pour ceux qui parlent que non, papa t'a koufi, parce que mon mon bébé a fingo ndumba.
Benita Ndumba casse comme bala boyo o komi ko tricher malamu kutu ya boyeko abamona ke non obala ki mobala kufi ba isko balo lisusu bili pena bino mutu soka za star soka bali yende mtabali mobali da mobali neka za banko kosata mbongo nete ya pasi pour que abala mutu mo pas célèbre donc mutu za célèbre soka bali faut yende mutu apesi mobali mbongo po ya ko bali po eso que non so mutu célèbre abangela ko nuna kufa boye sans ko bala baba nini esprit moukier donc dans la grandeur d'esprit s'il faut dire voilà la grandeur d'esprit au souhaiter monsieur Daniel voilà la grandeur d'esprit Benita et Kalanga mwana mongo je te félicite ma soeur yoza yanga ate ki peut pour la kumsaka oza yanga ya oa mamu bamani macha mumenu okaloba baloba tu es ma soeur je te souhaiterai toujours le meilleur toujours le bonheur la joie que tu n'as pas eu depuis olinga bapantsa par rapport à ces enfants ya mikolo wana tu okutaka bango na libala j'ose croire qu'avec cet homme tu auras la joie tu auras la paix tu auras un peu la joie, tu auras la paix, Rosala l'allégresse, hein. Donc Rosala laisse quoi? Nzamba peut se vraiment makasi, nzamba peut là, asunga bino, azala oba lobby, on s'en fout. Biso te bika ke yabe à Bali. Et le reste, on s'en fout, on s'en. Donc on n'en a pas besoin en fait. Mais bon balate, bon balate. Maman, balapi bosala pe loko bosala ka bosuka ka wana, yabo avancer. Bon avancer. Mon bébé n'a l'ocambon a avancé. A avancé pena pardon. Bada télémarana le kwana e bandeli wana e mukiwana. Pour ce péco, élargi te yaya, élargi. Karini wana balake. Kari ba balake coutumièrement. Yami ba balé coutumièrement. Kala mingi te civilement. Religieusement. Ba mana ba ma. O malikambo somo. To say skondeni. Bon melanet nini po na ya beda bel bon melanet nini po biloka ko bomeza nango bon melani puzu bon melani bomi diendi kala kingo bon mi tete tige na mungongo e kanga blu kufa bon melanet nini o nga mona pesa no asud pour ne pas dire achid bon melanet nini bon mela achid bon mela asud bon mela ni yango sud caustique. Bon, mais la netini. Si cet homme-là doit être rendre Yabé et Rose, je préfère Azanaï. Pour qu'elle puisse retrouver un peu la paix. Akabono la famille wananan. Parce que la famille va comme on a Yabé de quoi moi papier. Avec son valeur devant ses yeux. Pour eux, Yabé ne représentait plus rien pour eux. Papa n'a pas koufi, donc on la tine à la veuve, on peut la maltraiter, on peut tout faire d'elle. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. Et aujourd'hui, Yabé Lelo Botomoni, comment elle est joyeuse, elle a posé sa main comme ça. Hein, tout en étant joyeuse, hein, relax alliance, naïe, de bolnga balati, balati, ah non. Alebino ba faisait de leçons boye Benita 6 mois ya pamba so que 7 mois ya pamba obali so que ce que qui no ya be mtakufaki papa ça ngasa ta 6 mois na 7 mois bilo saka na mibali ba kufela basi mibali so kufele mwasi kaka na matanga wana mbanda ye wana dolela muninga ni mbanda les hommes sont mauvais les hommes sont très mauvais. Kakala matanga wana, kakala matanga. Banaka kolela, wa déjà préparé déjà et na tizu place nanga. So mbala pas na ma moyen bi na bunda la kana vanda kana place nanga ko mayanga. Et comme ka place nanga pena na nganza milango. 6 mois c'est trop, même 7 mois c'est trop.
festation ya be parce que ozaka hypocrite oboyi kosala ngo na nkuku oboyi kosala ngo na ekobatama oboyi ba caméra poto ba ko découvrir ba ko fingo bibo na tike bino matière yango wana na tike ngo na plateau en or bo panza ngo nde bolingi bo kata ngo mikie nde bolingi bo tango mwa sauce mwa pilipili mwa mungwa ekota mwa elengi bo sala ngo nde bolingi kutsa po toi Benite kalanga mwana mongo tala beauté waka kitoko ya be oninga ya Karine Mokondi la barane moi si Evi Kikuli je parlais ce que soit bien moi je m'en fous je m'en tape pas midi chevaux hein moi je m'en fous je m'en tape. Je suis Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise, la fille qui dérange. Comme on a la fille qui dérange, il faut souligner en rouge. Parce que je peux vous déranger à tout moment. Je peux vous choquer à tout moment. Si vous touchez bateau, on choqué bino. Si vous touchez à mes amours propres, n'a choqué. Je suis la soeur de ma comédienne, ma comédienne nyonso. Si vous considérez ma soeur, nous la considérons soeur nanko. Si vous considérez la considérons nanko, puis la canaille. J'ai maïbé les familles libota toujours. Côté m'soubaxelanga j'ai mis ma candide. Nous c'est le travail. Na c'est qu'une famille libota to la laté. On va dans mon ndeli konge mati likolo et là la suboto to aka boye. Fizé tozo mataka taka. Biso la bango kaka boto okindi. Bobe biso la bango tozo mata. On avance plus loin. On monte plus haut. To maximiser la vie totale, to partager. Si vous avez en famille, vous avez en chambre, vous avez en salon, vous avez en cuisine, vous avez en véranda, vous avez en tala, total massivement. Vous avez en téléphone, iPad, ordinateur, total comme pas possible, de partager ma madre. Une très très belle histoire. Maman a commis les sous-sous. Avec Bellevue TV, il n'y a pas de déception. Avec Bellevue TV, il n'y a pas de déception. Nous, c'est toujours le travail. À parler comme des blablabla. C'est ça la grande question. Parce que nous sommes faiseurs de stars. Chez nous, il y a un scénario. Tu peux appeler ça son scénario. Bah, ça une histoire. Belle cause dans la pièce T. Bon, moi, la pièce est talama et puis elle bête à vie. Parce qu'elle sait écrire, elle sait coacher. C'est la vraie coach. Coach, elle va théâtre, belle qu'on dit coach, elle va comédienne nyonso. Na longo le loroté. Na bala mi bay na moni da costa coach. Na bala bas na moni kuna Bellevue qu'on dit la patronne. C'est à moi, c'est moi qui dis. Oh boy, tu fais ta vie de. Oh boy, tu quand on a moni dit na la douce kuna la doudou na taille pour la mon pêche king. Obutu. Basta ba na mboko. Ba mpesa ba combo, ngapela pesa na Bellevue coach. Mimika bon kuna benga fille de ouf. Ce qu'on a la benga de Bellevue coach. Essayez-nous bien terre, vous suivez nous ma casse. Voilà, je suis arrivé à la fin de cette analyse. Na partager joie na bino quand Dieu est là, quand Dieu est dedans na makamna bino nyonso, soyez-en sûrs que la victoire est certaine. Attends mbongi parce que na kat RK qui trop. Ba na mba so pa qui trop. Mais Naomi akangi matoi, RK kangi matoi et lelo baza ensemble parce que nzamba eba qui baza ensemble. Que Dieu vous bénisse. RK Mouchanga na Naomi Barcelona bébé amno bar. Comment on a remarqué sur les baraques, sur les braques, sur les pardon. Boza malamu. Basa ko yano na Congo te ya ovani trop na kata Congo abe ya to final a na Congo. Au telema na station bozo luka kabira zo mona na te. Moko tiki mutu ko koti na moto, ko koti na ba express. Ya fan na la poto. Ozo ka conseil na do peso benda ben. Benda les soucis ya benda tenti.
nga sikoni na abe na teinture okuti no na kete bo mukola kokene nzambe sunga nga nzambe na bimamboko ya air danson na bimamboko ya air danson nko mukona kokene nzambe sunga na bimamboko ya art danson Tobi Makaka. Voilà, tout est bien qui finit bien. Je vous dis merci beaucoup pour l'amour, pour l'affection, pour l'appel, le message, famille Libota. En tout cas, merci pour votre soutien. Vous soutenez Bisso, la conseil, la prière. Et moi, leur copé. Et ça, là, fait moi bien. Famille Libota. Wande moi là-bas chinois. Wande moi là-bas chinois, famille Libota. Vous avez dit que soutenir Batou. Yon a linga bino na tina kwa. Yon a lele bino fort. Na kraka bino mwa koleka. Famille Libota. Textuellement, ba chinois kolonga te ko baksaka. Ba chinois Karim. Ba maman Mariam salam. Ba mami Sola. Ba maman Tas. Ba maman Bobini. Vous êtes non, je vous aime, je vous amour. Bon vent, félicitations, ya bébé, bénite kalanga, aujourd'hui encore marié. Tout ça, ce qu'on dit. Bino ce que c'est, nous dit. Abala pacha. Abala mono ya koko bota. Abala oto koko bota, akoko sala. Et c'est tout ça, ce qu'on dit. Bon, j'en comme, bon, c'est plus dans côté. Biso zala bomba mongo. Biso toto balaka. So na kufeli na ubala. So na kabwena mbali na ubala lisusu. Po makila na biso ezala ya libala biso bazo basa makango te ba kande ko honorer batangela ka biso mbongo. On se retrouve prochainement. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.